donc ça la biso ka to comprendre pour à l'époque pour ba yemba yo na mutu munene lokola Pepe Kale ne chéri nanga fozala ne chéri nanga malo swesi obala nangina tout nos questions moko ya bien pour nanga isa ya bien tala no caméra voilà maintenant maman lo sunangina pose aux questions oui donc il est fier d'être maman Loso na kangela mette pas ikanda te tout ça la problème te tout soina te tout bunda te si akende poto ayaka kuzunga tokomai kobenga na kusula kaka lemso mona pe buke musolo lisai moko to ya kuzunga na groupe na ye simbaki te. Chers internautes, bonjour, bonjour Nabino Nyonso abonné Nabiso ya God Talk Télévision. Zamba Pambo Labino de partout Bozali. Pe nazongi lisusu na ngambu ya mama na nga mama Mimi Thérèse, mama ya bana, mama Bolingo, mama wazana mutema vraiment ya kibo mama. Mes condoléances na yo mama. Tozwaki nouvelle wana mauvaise nouvelle et ça qui biso passe mais to sengi na nzambe oya pesa ka kimia na mitema ya bato pesa kimia na libota mobimba na famille nyonso po na ko perdre mutu munene o bo perdre eza facilité mes condoléances vraiment na libota mobimba ya mama Mimi Thérèse pe ba abonné na biso lisusu na zonge pa na bino to lingaka bino mingi to yebi ke bino pe bolingaka chaîne na bino God Talk Télévision mingi bo s'abonner ba commentaire na bino et ça la kabiso bien. Awa toye visite et pas ya moko ya ba actrice na bino ya makasi ya kati ya Congo Kinshasa ndenge kaka tolobaka micro na biso ya God Talk Télévision eza wana pona ko tourner et pas ba acteur pe ba actrice na bino et pas ba pasteur et pas ba partout mais lelo toza na et pas ya actrice ya makasi o ya sali makama makasi pe ya minene na kati ya Congo Kinshasa donc bokomona e kaka awa merci ndenge kaka na ute ko yebisa bino ke na cadre kaka toujours ya visite na biso ya chaîne na bino o bolingaka mingi God Talk Télévision chaîne o yaka na makamba bien makamba respect makambo ya éducation na cadre kaka toujours ya visite na bisa ki bino boko découvrir ye moko l'actrice la grande actrice ya kati ya Congo Kinshasa na biso ye yo waza na droite na ngai bino boko découvrir ye. Bonjour Mama Loso. Bonjour na moni ozana sengo hein lelo za dimanche donc à part dimanche sengo ezate lelo mingi za mukolo nzambe chaque jour bana nzambe faut passer kaka po bikono se zara mikolo nzambe mais dimanche faut to bakisa sengo parce que ça journée moko eza pause za ndako za laisse. OK to sepel mingi ndengo yambi biso to sepel mingi ndengo yambi biso parce que to banda ko douter na nous to bien ce que ko yamba biso za raison parce que ba makambo ya émission en tout cas na boya kya na boya kya on a sens ne parce que les gens bato musole mususu asengi ya nezela ka ole ka boy boy abondeli boy tango ya oyo le ka azui nini mo watie o mama Loso azolela bo mama Loso azolo baboy awo moni babilo kwango na boya kya na ba cadre wana yango moni biso na kati ya chaîne na biso God Talk Télévision to linga ko sama comme na droiture vraiment de to yebo to kuti yango to lobela o to kuti te to ko bakisa te to kolongola pété donc to kozala kaka au milieu ya makambo biso to kuti a siko motuna na ngai zali Mama Loso parce que to yokaki ki obelaki à un moment au banda ko travailler sous souté maintenant la monde déjà aux en bonne et forme est-ce que aux ongeli ba activité na yo? Oui merci beaucoup nasi na zongeli déjà. Ah, c'est très bien. J'aime ça là, oui. Pour nous, comme déjà bien. Donc, maman Abiki. Oui. C'est Abiki dans le Nzambe. Nzamba zalokumu maman Abiki. Siko yango moni to ye penza to ye. Donc, maman ndengo ozongi boy, ozongi vraiment mobimba. C'est qu'il y a une émission na bango wana ukosala. Te be mission te. Mais oza actrice. Actrice ya qui actrice yo to lukaka. La salle be émission ebeli. Que ba fan ngande bazo déclarer fona ça bazo déclarer na ça moi pause mais ba fan faut ba yeba ke yo c'est que ben monsieur monsieur za buzoba yeah yo sala bo bango ba baloli yo lo ba bango ba c'est que ça bien te na bato yango nde tozoboya mais ce que so mutayene na ndenge ya bien ki ya rotuna to aya bo beta lisolo mo bo moni na ba vie artistique eza mama solo musupe photo betela ngo pe ba téléspectateur to ba fan na bino ba luka pe ba yeba makambo ngo
wana peka ça ne va pas pour le moment. Ah, donc Dieu soit loué, c'est que God Talk télévision ça nzamba solo maman Mimi Thérèse continue toujours au bon de là parce que maman a qui décision à cause la sous émission cause à partir il y a makambo et so bi makana ba internet. Oui, ça fait mal vraiment ba émission mususu au mona mutu un mususu azobela mais na ebité ba vie yango kaka bazo lukaka na ba internet sango to nini to bengango émission boye yo osali émission na premier mutu mususu akamatana na kombo nango wana na ficha bambi mama loso alobi mama loso asali mote wana ya konoba interprétation pe émission ya konoba isa kutu pomte mais o batiaka na liboso wana bo mutu atanga mona ngo tanga komona mama loso alobi suni mama loso alobi bu mama loso alobi bu to na boy bena ko salir kombo nanga yango mona na sali na stop. Ay, si comme maman Loso nanga ki na poser une question concernant kaka ya musala na yo parce que maman Loso to yebaka na kala à partir ya ma solo que maman Loso bosala pe baba makama minene à partir ya ba CD à l'époque série wana tozaka na ba YouTube te ndenge komi lelo na ba chaîne oyo bozaka toujours kaka na ba CD mais si ko lelo komi ba nzonzing komi na ba YouTube omona awa leki na chaîne oyo azongi na chaîne oyo. Par bon, il y a tout une différence entre les canaux na ba CD pour to yebela kayo na ba CD. Si ko to comme mon na bino na ba YouTube na ba chaîne comme muta filmer bo ya créer chaîne na yeka katala ka na mbongezo leka na internet. Bozo gagner nini vraiment bozo gagner ya makasi na ba CD o zalaka di boso na ndenge bokomi siko na YouTube. Merci beaucoup. Ba CD ezaki mabete ezaki na ngo bien. Mais moi différence c'est ça, on essaie moi changement na sens ligne. Ba CD bo tourner ba tekina no bon ba pesa bino après. OK. Mais si ko net zo kende na YouTube ko tourner ka bo tourner sur place on attend aussi comme ça ba pesa yo bon on a li beaucoup na yo moko. Mais wana kale ba no le ka mingi pa ba président. Et ko le ka bongo président ka bo le bino ndambu. Mais si ko excuse. Si ko tango tourner ka wana na YouTube car c'est place na plus on est là. Donc c'est que donc si je vois bien c'est que YouTube pesa nango bénéfique pour na bino bactère c'est que moi ba mbongo ba pesa bino pe bo se retrouver kanango. Non, qu'on se retrouver c'est trop dire bon. Tout ça peine. Ça dépend ya mutu au beaucoup tenaye. Mutu amtana montana yi. Musu so pesa 30, musu so pesa 25. Nous sommes à 50, nous sommes à 70, nous sommes bien 100. Et si Mikolo est comme yombe na ba YouTube et comme yombe ba chaîne kidi gidi ba concurrence ils ont maté zo kité zo kende zo zonga. Donc na moi oui na moni yango YouTube bango kaka d'après yo nanu pe na ba film ndenge zo kende la vitesse nango na ba YouTube wana. À part nan ko futa ndenge ba futa ka bino bango moko bakolo banani mais bino mo pe bozo se retrouver parce que bokomi ko tala ma vraiment makasi bozo se retrouver na ba batu mususu basa ba musika na ba nord kuna bon omoni musala ngo ezaka passe omoni ce qui peut monter ko zo belé azo organiser te à se retrouver te donc na ko zo ngai 10 000 na les 2 000 la bombe 8 000 le biba pesio 15 000 au les 5 000 au bombi 10 000 ce que ça m'a dit wana on peut se retrouver bon ce qui n'est dans ba charge bélo tourner aux $20 aux $30 faut foutre la banane nerval faut foutre ndak faut foutre ni so organiser te otika lo sala le monte makitu ba ombe ba pesa ba mbongo so si musala do likamni zaka mutu na ko bongisa ka ko zimuke obomi muke ole muke. Kasi makamango yango ekomi oluka ba problème na kati ya ba YouTube na bino tozomona à l'époque bino lia bobando jouer atako to lia banzonzi ngango ezalaki makambo o biso tokomi komona na kati ya nzonzi bino boza ba mama babana na bino ba yesikoyo biso bana na bino o to yesikoyo par rapport à image tozo pesa omoya à l'époque bino bobandaki o tourner mais ben gire ba makambo ezoloba na siko ezoloba masiko sur biso actrice biso bana na bino tozo ya c'est comme si bino ba mama o bozaki liboso boko ko maîtriser bana na bino bazo ya si côté ba makambo ezoleka na ba YouTube. Bon nga na pesa ka conseil parce que toza bato c'est que bato zangi mabe ezanga ateka na bana te to na ba mama mais to pesa ka conseil soki makambo ezali
donc toloba kaka po biso za ba mikolo to baneli bosusu ki to problème to ba mundi to nini to za wana to pesa ka to ni parce que malgré tout baza bana mais mutu une éducation n'est pas na bango donc pour ya ko longo l'éducation wana uti nango pa na bango eza passe mais du moins que moi muke conseil les kaka olongola ba longola miki wana eza mitu. Maman Loso, merci. Sikoyo, nangina tout na sous question moko parce que bato bazali banda na monde artistique te. Bato bazali banda bazo ba pe mingi pona bino parce que ces derniers Nicolas ou tu koleka ba acteur ba beli, ba actrice ba beli makambo leki mingi vraiment na kati ya monde ya théâtre. Mais bato bazali banda bazo parler trop sur bino balobi bino moko nanu. Wana ce qu'on a dit en général, na tie ba maman, bana, ba jeune fille bolingana kate. Bolingana kate donc ba maladie ba makambo ebele zobima kaka na kati ya monde kaka artistique oyo donc bino na bino bolinga kate neti yo boy soki exemple nde to ye émission boy olinga te ba benga susu mutu mususu fo yo mo kaka ba benga yo kende ko tourner pona mama bon na ebité to lingana kate bon mabeza nga data ba compagnie ba to so boma ko bango ba tshaka ka liboso na no te yango bino pe bokomo boma te nazo kende ti yo poser nga question nga na répondre na lobika parce que bango batia kana bato babela kana théâtre bato bakufa kana théâtre est-ce que na ba compagnie bato bakufa te bato bakufa ka na ba misala bato bakufa bisika ni liwa eza partout liwa eza euta na likolo nzamba ko ise mibeko na lisumu to sala donc liwa eza partout maladie eza partout ça te que kaka na ba comédien te na épité pona ngane na zaboye na ebité bakolo balanga kende yo lobi bazo sala émission par exemple bike est-ce que trop sala émission pe bakata to maluso est-ce que ko pesa le numéro net ya de la paix to ko tourner to ça besoin de tourner ou bien net numéro ya Marina là-bas et to ça besoin de donc jamais non plus mais la terre à to 5 numéro pe là so na ça no pesa ata ya Marie-Jeanne Bololé ata ya Moseka ata ya Kalunga so pe olobi na ngama na pesa direct sans problème. Papa Don Péril Kisuki dit que ton âme repose en paix, papa. Et si kozali, tika bakoko na biso ba yamba ona kimia ba pe misao na bisika ya malili ya kimia. Maman Mimi Thérèse, toyebi ke ko bungisa être cher ou azala ki cher et pas non ça fait vraiment tellement mal. Tika nzambe o azala le vrai consolateur o ya consola ka mutema na yo po o sala makama minene a consoler lisusu mutema na yo biso bana na yo nous sommes de cœur avec toi et on va prier pour vous pour que ozala toujours en bonne santé parce que baliwa msusu pe beli saki affecta ka et bebi saka pe ba vie ya bato. Maman Mimi Thérèse nécessaire condoléances et pas ya maman Mimi Thérèse soit forte et zaliwa biso nyonso to oleka toyebi ke mutu mo osepela te na mutu azalaki na ye akufa mais toza na choix te ye mutu atikali fo za makasi atelema aluka ko soutenir bato baza pembeni na ye boye pe akokoya te to perdre le souci donc azaka makasi eza makambo ya nzambe na merci. Mère de combien des enfants? 7. 7. En tout cas félicitations maman. Vous avez la force hein. Maintenant nangola nzambe Maman Loso nangina toutes nos questions moko ya bien pour nanga eza ya bien tala no caméra. Voilà. Maintenant Maman Loso nangina pose question na musala na yo ndenge vraiment sala ka musala na yo depuis obandi carrière na yo ya monde théâtre oyo ndenge bato muso abenga monde maboke depuis obandi makamno ya monde maboke oyo au sal déjà combien d'années na carrière na pour na mambo ya théâtre nga pinza na bana o deli basage l'école primaire na 8 donc na bana na 8 na bana déjà ndezaka na ba poème wana donc ba moi ba théâtre na 9 na 5 na 10 ans sali donc na bana o deli basage donc na OK na ba 40 en tout cas félicitations. Maintenant Maman Loso est-ce que vous êtes fier na musala na yo ya maboke lobi nango batali banda mais batala biso kaka est-ce que vous êtes fier na musala na yo oyo? Oui. Donc il est fier d'être Maman Loso. Donc il est fier nango. Fier d'être Maman Loso. Maintenant Maman Loso fier d'être Maman Loso parce que aza actrice
actrice abandango de les bas âge na bo mwana donc akolia bandango na ba école nde tozaka eh bozo mwana oyo bozo ande na ba église musupi bazwaka botia bango ba jouer voilà mama loso abandaka ngo bongo maintenant mama loso aza mama moko aboti bana 7 na kati bana 7 ne wana mususu atangisi mwana ne moko na ba école ya cher au dépenser à trop vraiment otangisi mwana tina ba master au moins donc l'équipe a licence au comité na ba master wana siko mwana na yango aye siko lobi mama bon na moni nga na sala nga te melengi na koma na ngaka na mamba théâtre est-ce que maman loso akozala fière ya kotika mwana na ye waza licencié ou bien sisi na master akota na musala oyo ya théâtre bon so isa destin na ye na yebi ke nature ba fosaka ngo te mais so isa destin na otika parce que d'abord nde naza boye naza route na mwana illettré te bango nyonso baza na badiplôme natikaka na mibale avant dernier na dernier bango nde bazoprésente mbolo donc donc nde baza na so basengi soki eza mabongisi ya nzambe na opermettre po théâtre yango ezaka na buzoba te makambo ya malamu mpe ezali babien mosusu privé ezalaka donc nakoki kokangela mwana sentiment te oyo alingi so mpenza mabongisi ya nzambe nakolibe parce que ne aza bato bajouaka bazali oyo aliboso ajouaka bango mpe baza bajouaka oyo asuka mpe ajouaka donc soki tolingi tolobake tokolobake mama loso aza très fier na musala na ye donc afongola ba porte afongola mitema na ye pona bana na ye bakoki kosala oyo yalingi et surtout que aza gagnante na makambo ya maboke ndenge bino bolobaka wana donc akotika pe mwana na ye ya mwasi to ya mobali asala maboke na bonzambe na voilà na kotika ete parce que makambo pe koma makambo ebele mais na otika ye lokwa pe bango baza bango disa nzela nzambe baza dans les bons donc na otika ye na nzambe asa musana eza ka ko initier ke eza musana biro ndizaka usana ngona nzambe usana ngona busolo okay libusu obanga te na koyina na oyo ekoti na makambo monde théâtre na wapi ata koyina na ezali mutu na mtona ndenge na vivaka so koyina nango ya solo so na kofinana pe bayebisinga oh naloba o kuna kutu so bangi bakende basalaka liste baponanaka donc soko za kati ya liste te okokende te kuna wapi ngana yebi bakote basalaka liste wana maloso yo yebi yo pokendaka ezaka nango te bongo ngai babengana ezaka likambo soka mukolo na yo ekoki okokende yo somona bazwa mwinda batia ona sakiti mais kasi eza na bacteur mosusu mpe baactrice mosusu balela nga kutu nazalaki les jours wana basaki liste nga kutu nakendaki nasombaki papier duplicateur basali nini boye bango bakei bazwi tika makambo wana moto na moto azela ngonga na ye biso tozala te ntango bato bakende ebele bazwa tozala te mokolo ngonga ekokaki tura mama loso nakendeki mais bino bozokende kaka bozozwa kaka baninga mosusu no bamoni bino mpe bosalaka rappel nga no sa rappel ndenge eza rappel ndeni yo ntango yokie yo obiata otali mama nini yo akendeki tobiata mama nani nano ayawa te biloko mosusu tolobaka mpenza tosaka sentiment neti bango moko mpe soko akeyaki mpe akutani na bakonzi wana asali bango mpe rappel ke bobenga mama kingani esalama wapi babiloko mosusu ezaka na balimite nga nake babengi nga nake navai na nga ngonga nga maloso ya kozwa mwa livre mpo na bana ya kozwa nini esimizani na bano pose motu oyo abengi nga baquestion wana ya baquestion bete eza baquestion moko stérile ya solo ti baquestion stérile mama loso tozocontinue émission j'espère bon naza na question mosusu nangi na pose maloso à l'époque mama abiso mpe ki son âme qui se repose ape mama biso alingaka nzembo wana makasi oh chéri na ayembaka yo wana toza bana ya mosu eza nango bamasolo akala mais yo sala donc sala biso ka to comprendre po à l'époque po bayemba yo na mutu munene lokola pepe kale nde chéri nanga faut ozala nde chéri nanga maloso esi obala pepe kale chéri nanga bonga yemba obongo nde pe yo répondre nanu te omoni mpe wana nokaka mpasi mo nzambe alola kaka doki bamusicien bazala na bango oyo bamikitisa pepe kale doki tozanga moko na Congo awa akokozwa ide te pepe kale azalaki mutu moko na comprena te ti lelo nayeba te mutu
nde na mona moi ba visime so ba sa moi ba vima Pepe Kalaza ma Pepe Kalaza fan nanga Pepe Kalaza la fan nanga le soki pièce na biso bandi ata zaki likolo ayebisa déjà mwasi na ina bane soki komi tour amala so bobenganga ne makamu ibandaka ti ya komo meza papa ti ngomso ati ba ozonga na répétition na vv santé to répéter na vv santé ti na yaka kuna esika nde na koto anda kuana esili ekomi nda kunanga donc nanga pe na lelo bina tonga na zo na ke nanga pe kana to mesana na vie ti libanga ne sala na répétition na komi nanga na yoki nanga yango baninga mso pe bayebiti ayebisi nga pe na kanga munoko pona baninga mso achaka bango te mboye asa mbali nanga te ona vie nanga pe na kati maintenant si ko ndenge ayemba ka bongo eta ke pire petit ozaki pire petit à l'époque non est-ce que ça ka mettre pas eloko monter moi kiozi moi zuwa moi botala kaka mwana na ya ndako président mo bo susu aba na koyemba asa zuwa nga zaki mo sinete asa nga zuwa bimba bwaka ite basakisa libanga nga na yi asa zuwa neni nga za mo sinete asa mo si ya mabibiane asa mobali ya mabibiane pardon asa mobali na ngate bato belé bakanza te mete pas asa mobali na ngate azaki ya mona ngami doso le kuna zaboye doso na koma pa na tele mso be bino boya wati OK donc mettre pas inda sala oza na utaka nga bipa mso na utaka me ko koma pena nde na tele mabona bima banzo ba yebanga lo mettre pas maintenant Mama Loso relation ni état que président na actrice na ye relation ni botika la kanango jusqu'à ce que mettre pas paix à son âme a tikabiso bozale ka ko solo la to bobeba nde ça parce que za pe na ba acteur musu to ba actrice ti lelo muto ala kisaka ye musala ba yoka na kate mais de part ya mettre pas ina na yo ti lelo est-ce que zala bon ti lelo te parce que il est déjà parti botika la kan ndenge ni bon to za batu moto nyonso azaka pe na mabe aza na malamu eza te soki moto asala mwa mabe moko boseli malamu moko asala o te mabe ezalaka nango me nakangela mete pa ikanda te tozala pe na problème te toswana te tobunda te ti akende poto ayaka kozonga dokomaki kobengana kosola kaka lemso mona mpe boke kosololisa ye moko tona kozonga na groupe na ye esimbaki te nga na continueki na nga makamna pa musu pa tikala kana zone batu musu tia kende poto ya kozonga ya turu asuka kutu tango yake alukaki batu tu sauf ka nganda zo kingati pona sakino hôpital ayibise ke nazana mbudi tellement na sakina mbudi ana ki musika po muta tolo fazala donc akora ko ya otala ngai tende pa kindeki ne kenda kuna to so na ene ti vendredi tanga akomi après quelques jours to solo na épée après vendredi soit fort dimanche de solo kana ya yo ngana ya ki batu bapesa mbongo ngabite vie so ye na pisombo na pesa yo unoza na ngo so il s'agit que to bima to fana ke pa to mela to vana na piso abina nga ebi ko za mona buto aussi ebi singa na tia maboko na mutu bana nga baza obi émission mo tsana Daniel ai singa tia maboko na mutu aba no pambola nga poto benga ka pe susu après wana pe to sola sotetina ndena yoka akufi la paix à son âme Mama Aminata Pembele nzambe apambola depuis Birmingham mama sociale to zwaki biloko ekomaki Mama Loso okolo bana mama nani Mimi Thérèse nini message nini okopesa mama Mimi Thérèse merci beaucoup merci vraiment mama Mimi Thérèse nzamba mona yo malgré tout baye lelo mais ça déjà les solo akala ta on a belé qu'il fallait qui baya déjà mais musala na ba makamu belé nanga pe ta ezala ki penza te ya moni boye lelo po ezaki déjà ta on a belé qu'il fallait atinda ki bino boya otala ngai donc maman Mimi Thérèse merci beaucoup na kokanisanga merci beaucoup na ba robe nango pesingai o bakisinga susu ba robe nanga na feti donc nzamba lola vraiment apambola yo abaksela yo ebele na chaîne na bino bokende liboso nzambe amona bino God Talk Télévision donc nzambe apambolo mama Mimi Thérèse na libota mobimba Mama Aminata Kouri pe apesa ki yo bambote abaki to pesa Aminata Kouri yo pe bambote na yo ebele mama Aminata Kouri nzambe na nga pe amona yo apambola yo
Mama Mami Sita Nzambe apambola yo. Mama Mami Sita bambote ebele nalinga bino ya trop. Mama Anastasia Kubarika Nzambe apambola yo. Mama Anastasie Kubarika mama sociale. Mama Emile na Carrefour bona ba mama oyo bazalaka vraiment pour na ko soutenir mama Mimi Thérèse na mabondeli na mambo ebele bele talakaka. Bon. Bon, ce qui toya quitté l'air ou banda qui kobela, tozala kipe cameraman na bisona de un fundaye awa azala quitté azaki na déplacement. Nga moko pe nazaki na makambo ebele. Bon, to bando yo ra mama to baki to kotala e kaka. Na benga nga déjà ibsenga supasi makambo za. To ya otala yo ka. O eza ya yo. Malgré ba pesa eloko na TVT mais tala kaka. Merci beaucoup. En tout cas, to sepeli, maman yambi biso bien. Maman Magali Lumbu. Maintenant, na ebité to lo basuni ni maman yam susuza na batuno ko dédicacé bango to batuno. Kozanga te bazali ebele Joël Manzeko na maman Anto. Bolo belo te. Bolo bate. Bon, nazo pesa mbote pa ya Magi Mandiako, Nikleti Kisema. Famille Menga, famille Mwanga, ma copine privée, Mi-Claire Ngunga, maman Safé Manabio, c'est nous le bilele, Rete Yimbo, balobi Rete Yimbo, Patrick Ouzoma, Pompidou, Tour du monde, Engaye. Maman Françoise Mpoyo na Birmingham. Maman Françoise Mpoyo na Birmingham, maman sociale. Joe Makengo. Donc, il y a moi à Londres. Belle vie. Kandi. Donc, tant maman loso bunga. Mon gars, zongi sa sou maman loso. Belle vie. Kandi, la patrona. Maman sociale. Ah oui. De la paix Adogo, ma copine. Pendant de tout le temps. Merci beaucoup Ezalaki Wabino Mama Loso, l'actrice la plus célèbre. Babi bango ba banda ki on ndenge biso toyeko bandela ti bango banda ki on banda kala bango banda ki na ba CD. Série wana bota la ka président bino so tuna. Te ye photo boaka e. Ko banga te to boaka e makaso to boaki ete a oyoka bien te. Donc mama oya banda ki misalo bino boye bindenge zalaka na kala wana bando benga ngo maboki. Bonjour na ba maman lipati. Lipati te. Te bango bazaka liboso. Nga kutaka bango déjà bango ba bandi. Kutaka bango na lobi te ke lemzo lipati ya mukolo na ngati. Bango babana déjà bako kuta ba ya mikolo. Ba mama bomengo aya oui bango babana liboso nga zotala bango na ba vie na nga masasi na ba nota bango. Merci beaucoup Nabino nyonso bopesa kali soupeli toi Nabino na kata chaîne Nabino God Talk Télévision, c'est-à-dire Dieu parle. Nzambe apambola bino ba bonné na biso ya God Talk Télévision. Maman Mimi Thérèse tika nzamba lola fongola susu ba porte na minene likolo na yo. J'ai toujours l'habitude de dire que nzambe alongola ba vie na kati ba maman mitema mabe ba papa mitema mabe o bazwa mbongo na bango akenda kosombela ngo ba champagne na ba bar. Tant que ba orphelin ba orpheline bazali ko soutenir ko pesa bato baza ba faible bazange loko moi donc nzambe asimba mitema na bino so bozana ba moyen bo soutenir ba orphelin pe ba orpheline pe bo soutenaka bato loka ba mama loso o ovandi na ndako boye mama sale loko mo oseki tout bato nyonso to ka ba soutenir nga na malade en tout cas nzamba tia bino loboko bato ba soutenir nga vraiment na beleka en tout cas na mboka na biso apoto wana bato ebele baza bazosunga bato basoutenenga vraiment baope babengaki o basoutenaki financièrement donc bazalaki donc nzamba pambola bato nyonso to batiaki loboko na kisi nanga. Merci beaucoup autorité morale Pichu Magusha balobi yende vraiment les grands politiciens makasi ya mboka oyo papa Texas Tekasala un bon papa Magloire Nzolantima papa malamu bambote na bino nyonso pe bambote na bino lisusu ye moko azaki na sima kamera
les grands réalisateurs, les grands caméramens. Balobi yeso kasimbi caméra bomo na blanche azo sopa chocolat na caméra. C'est que bel quand au safwaza ki na simawana. Merci, merci, merci. Et merci les sous ces quatre c'est que de ti kunesika papa V12 kwanza mi motema ya mama Sisi Mapendo. Papa social injulukable. Na bazigura nyonso toko diangani na ba de Londres bino nyonso oyebi nazana mwana moso akitina kisasa wa azanga opesa ngelo tolba alukanga partout naza asuluzulu les grands humoristes. Ouais, Sarah Moussaou moi ça mwendu doki bambote belé Arika Masamba mwana poto ya tanga. Merci mingi na bino nyonso bozalaki obo disposaki ba méga ba 1 giga na bino ba 2 giga na bino bo kota na kati ya émission na biso botala oyo aza actrice ya makasi oyo asala makama minene na monde artistique bopesaki litoi bopesaki lisu botaki ba commentaire ba jam na bino esaki biso bien nzambe ya pambola bino bobosana te ko s'abonner pe ba commentaire na bino de plus tolingaka na bakisi kaka ya suka mes condoléances na maman Mimi Thérèse nzambe ya pambola bino de partout bozali.